Mbote na bino bandeko balandi ya RTSMB, surtout bino batu bopesa confiance na bino nyonso na MC Pro Télévision pona ko informer bino. Toza na esika oyo boyebi yango ezali na foyer juste à côté juste pembeni ya hôtel ya nani hôtel Ananifis toza wana tokobeta masolo oyo etali mboka boyebi ke mboka nyonso etambolaka na mibeko epi mboka ifezala na bato bazokamba yango lolenge moko na bamisala misala ifezala gérer ifezala diriger lelo toza awa toyambi bandeko oyo balandelaka batalaka marché ya bamotard na biso batalaka comment association ya bamotard ekotambola oyo tobengaka bawewa tokosola na bango masolo moko ko intéressé bino nyonso bandeko bafandi ane bozomona bango baza na posa ya koorganiser secteur wana ya transport ya moto puisque ça secteur moko incontournable lelo moto akoloba te ke moto eza na ntina te lelo moto ezosunga biso na mambo ebele me makambo bamotard ezotambola ndenge nini nde masolo tokobeta awa na mokolo lelo to toyambi ingénieur Dadier Bazola toyambi président Alain toyambi ndeko Rosta toyambi ndeko Nico bango nyonso bazali ba oyo bazotambwisa mboka oyo na oyo etali secteur ya jeunesse tokobeta na bango masolo ya ndenge nini bazotambwisa masolo ya bamotard ndenge nini balingi kobongisa mamu nyonso kwa kotambola malamu vous en avez besoin de poser des questions vous en avez des préoccupations soit vous commettez biso na numéro ezo s'afficher na C à écran na bino soit boya wana bureau ya gare tokobeta masolo gare mazani ni tokobeta masolo awa opesi ba préoccupation na bino nyonso awa ndeko Dadier ndikeni santé calme santé kitoko toza wa epana yo na siège ya bureau ya groupe d'horizon d'action et d'assistance aux motocyclistes, les motocyclistes. Déjà que bandara na bandeli mbalamo na ngina yeba GAM ezani. Bon, GAM is a groupe Horizon d'action et d'assistance aux motocyclistes. Eza eloko moko eyaki na hasard te. GAM ebotami sima ya kokanisa et puis ko palper la réalité oyo ezoleka na mboka na biso par rapport ya monde ya moto. Après que ça la ba analyse to kota copie ya moto to tekaka ba moto to mataka ba moto comme transport mais secteur ya moto na ko ça l'étude na mona ke secteur ya moto eza secteur moko ya délaissé. Donc ba motard ba commander type ba cible mabe nyonso ekoki kosalema soko laneli yango tina fond oka kosentir ke kombo ya motard ezangaka te motard akoma neti criminel motard akoma neti source ya mabe moko bo neti te puisque toyebi toza na bamasolo ebele toza na baincident ebele leka bamotard nde bazalaka cité na kati mpe bamotard nde basala baaction wana baenlèvement ya bato na bamoto baatake ya bato na bamoto toujours en jouant na moto na wana oza na torte yango epusaki ngai namema makanisi musika mpona kotrouver maintenant solution parce que na bamotard wana oyo esango ekenda mabe eza na bamotard mosusu oui c'est vrai baza mabe mais eza na bamotard mosusu baza vraiment sérieux mais na ntango yo oyebi bango te na ntango yo identifie bango te oyeba te oyo ya mabe eza te moyeba oyo ya malamu eza te par rapport ya ça yango epusaki makanisi musika kocréer GAM. Mais GAM eza eloko moko oyo esalemi mingi kaka mpona bamotocycliste à travers GAM nde makanisi mosusu ezobotama malembe tina po tokomi lelo tokóma na makanisi wana lokola osoulever question ya bamotard bazotambola ndenge nini odeplori makambo ebele tozali mpe na bamotard awa baza représente na président na bango Alain Makeleko boyebi très bien yenda zali président ya Mokok donc association des motocyclistes du Congo central président Alain toza na yo d'abord mbote na président Alain mbote
tolongoli yo na misala na yo d'ailleurs président a déclaré à un moteur rebelle face à la salle mais comme c'est important masolo tozobeta awa et en tant que président pe ya ba motocycliste ya Mbanza Ngungu yango wana président Alain amipesi discipline wana abomita na ipo azala na biso président Alain boni secteur na ya moto puisque yango ne tozolobela awa yo mona wango ndeni ezotambola ndeni oza président bato ebele balobaki bamotare kutu ebele bayebi na bango yo te bayebi mpe te koza président bamotare ebele bamonaka mpe eloko bosalaka te yo na komite na yo ndeni okopesa biso état de lieu ya secteur ya moto lelo na Mbanza eza ndenge. Merci beaucoup monsieur l'animateur la question to posé ngai omoni secteur ya ba motocycliste eza chose facilité. Donc toza na ba catégorie nyonso ya bato na kati ya monde wana mais tokotika mpe bango boye te foka tokamba bango donc ba difficulté eza makasi po tokamba bango po tokolobela yango ebele mais nayebi ke na biso moko boye tokokango te mais lokwa tozwi partenaire moko boye aye po tofungola je yango wana en tout cas na sepeki na idée ni makasi yango tokomi ensemble pour nous tomeka ko dans ce secteur là komi ensemble ko tom ça mais bino boza déjà wana ça fait plus d'une année boza wana motambisaka makambo ngo ndeni masola ba motard tambola ndeni bon kotambola oui totambusa ngo mais na ndenge moko ya so talibi ya bien te puisque soko talibi association etambola en place moko na mbongo soki mbongo eza te mbongo monaka ke non moyen vraiment au marché bien eza te mais tolitaka kaka makasi nakopesa mo baconseil ya moke epesanga mpasi mwa moteur asali accident o moteur akufi oui totambusa bakaye mo totambusi bakaye mpo nini tokunda ndeko biso moteur akufi mais normalement système oyo même Kinshasa oyo azalaka nango okomba contribution bapesaka wana badali bozala na caisse te en tout cas toza na caisse te mais pourtant chaque jour bokotisaka la normalement soko otali bien boye bokotisa mbongo mais soko otali su na se mbongo eza nango te mpo mbongo oyo bango basalaka eza ya bango moko aucun jour o membre moko ya Amokok atelemisi bamotard wana bopesa mbongo mpona association aza te yango bamonaka toujours le mosusu ke vraiment assistance ya makasi eza te oni mbongo eza te ba comprendre mais président eza faiblesse na yo en tant que président organiser bango te de sorte que ba kotizaka en cas de problème intervenir ce qu'on a nazoyeba te ntango bazana ba problème yo ozalaka obligé intervenir pour za président osala ndeni odebliaka na bamoyen no moko bon problème ezalaka boye na baparking tosaki système ya baparking que chaque parking tu rentres pour un comité moko boye na ba parking wana mais malheureusement na Mbanzango awa tu wana na des parking oyo eza organisé to na parking ya Tene to na parking ya Loma bango wana lokwa to organiser bango o bakota nzela maunzi bayebi ndenge tosalaka mwa ba jeton oyo oyo basombaka wana régulièrement yango wana esengaka non même abeli ce qui n'est au fin de l'année, moi quelque chose, en tout cas, tu peux s'en avoir. Mais de la ville, il est vraiment en difficulté. Sur le moment, on a toujours le là, moi, hein, pourquoi tu as cassé quoi? Donc, tu as cassé ça, on peut s'en avoir. C'est ça aussi le problème, ba moteur nombre na bango ibanité pour bota ma presque chaque jour moutazo somba moto pas comme un patron, c'est difficile président là. Ça c'est vrai. Il y a una difficulté à monter dans makasi pour contribuer là au asali accident, au akufi, au asali moré, ça il m'a passé. Mais na ebi que ba idée oyé sika, on peut pas siko oyé, na ebi que lité na makambo wana po sérieux penze kota ba moteur bozala na lisute ndenge to komi partenariat na gamme nyonso kozala kitoko to beta masula partenariat wana nazo rappeler bino que
vu ba difficulté belé o ya ko gérer secteur ya moto awa secteur de transport par les moyens ya moto ezo ko s'imposer bana mboka baza wana ba raisonnaka ba réfléchissaka alors bana mboka bafandaki ba réfléchir ba ko bimisa idée oyo ya ko sala partenariat donc ndeko ingénieur Dadier a réfléchi ça qui a montré qu'il faut vraiment qu'on de quelle façon pour travailler pour aider les motards la sécurité na bango pour aider mboka. C'est ainsi que bazan a partenariat. Donc présence c'est à Gam Awana à Mokok et ça signifie qu'il y a un partenariat déjà scellé entre les deux structures. Nous avons appelé bien Zaliba Asbel. Les Zaliba Asbel pour bayokani ba fan de Sikamoko pour batala ba ko travailler et ba ko gérer ou ba ko aider ba motards ndenge nini awa na mbanza ngongo. Donc tozo beta tozo banda sko masolo ya partenariat wana koyeba partenariat ngo eza pona nini partenariat ngo ekosala nini ba mission partenariat ngo ezali nini yango wana nazongeli président Dadier idée opesi biso explication place nini motivation nini tindaki yo oko akofandisa groupe Horizon d'assistance et d'action des motards ou des motocyclistes. Sikoyo to beta na misolo yo lelo oyokani bo travailler na Amokoki. Est-ce que partenariat na bino eza ya maloba ou bien déjà eza formellement assis eza déjà na ba mikanda eza déjà officiel partenariat na zande oyokani déjà na ba clause news. En tout cas chose vraie na mikanda nanu ekotiki mais ils ont déjà partenariat, ils ont déjà scellé. Pourquoi? Par rapport à Oyo, par rapport à Oyo, au Sali déjà. Donc, étape pour aller à Sali Mikanda, ici là. C'est ce qui compte, c'est les tensions. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, aux autres mariage, population Congo central, a souhaité, a espéré et que des musiques. Pour la bonheur ya bangungwa. Alors le mariage wana président Dadier puisque nous avons appelé le président Dadier est responsable au azotambwisa groupe Horizon d'assistance et d'action pour les motards. Na mariage wana toyebi les protocoles d'accord les alaba o ba osala boye ba osala boye. Na mariage wana puisque tout moni nde to observer depuis mboko izamboko yo depuis avènement wa moto. Et comment donc nous pouvons gérer le secteur à moto à Zaté en beaucoup. Nous pouvons passer à Nenge et comment mi awa na place de Yambibiso et zo ya pour et comme ça m'envoie. Na mariage on a pas ya gama au salani pour na bonheur à la bon pour na gamme ils ont makambu belé à kosala ils ont vraiment belé parce que oyo nyonso esengaki Amokok asala mais comme asala ki yango te ekosalema maintenant à travers gamme o gamme akosala ngo mais toujours na sima ya par exemple nini Amokok ifala sala eloko ya liboso eza identification ya ba mota identification eza très capital parce que normalement na mboka nyonso faut koyeba nombre de motos ezaka na mboka wana. Il faut que le nombre de motards. Par là, il faut pas la carte. Parce qu'après l'identification, il faut que la carte. Donc, les ceux qui partenaires extérieurs à l'objet de la secteur à moto, à Touni, vous avez combien de motos? Réponse aux réponses que ça va dire. Parce que n'a pas de banda qui est local avant ça la partenariat na Mokoko na banda qui na mituna wana. Vous avez combien de motards dans Banzango? Pas de réponse. Réponse c'est la claire que est banni. C'est normal, pourquoi? Et ça, comme tout le président à Mokoko Kautolo Bango, tout ça dans Banzangou, tu as dit réalité en Banzangou. Et ça, belé, motard, bakutani nango, on dit que tu as une explication, puis tu as une explication, et mais quand il y a un peu de décevoir Bango par rapport à Mokoko. Bamsu sur la logique bakotisa bambongo mais ba président bazala ba place balia bambongo wana bamsu bazala bambongo na ba pona formation na CNPR wani za pima mbako dénoncer et kenda sans suite donc ba motard baza déjà ti le bata dossier par rapport à biloko wana yango esala ike na yoka ba motard ba meka ko sibika ba linga susu bien ko kota makambu yango te mais gamme soki eye
mpona kolakisa na bamotare ke ndenge baza ebele ndenge mpe force na bango fo ezala parce que ere basangani ezala na makamisi ezala na bacontribution bakozala makasi likambo eya butu eya moi bango moko bakozala capable ya kose prendre en charge donc gama ye kaka mpo aide bango na makambo bango bakosala bakoki kosala yango te gamda ye kosu na bango asala bayebi aye na baproduit na ye asoumettre bango yango oyo akosinteresse nango abénéficie nango mpo lobi na vie na ye échange président ti oloba mambo ya identification awa bandeko ebele bastructure ebele eleka wana mbanza ngungu eloba mpe mambo wana bakoidentifie me bakoka te baéchoua puisque il faut toavouer que gestion ya bamotare awa ezali blague te fo réflexion ezala pousse mosika parceque gam aye na façon nini ya koidentifie bamotare wana mpo esimba vraiment en tout cas gama ye kaka na makamisi na bango moko bamotare parce que à travers bamotare balobaka bango na bango ke biso toza organisé te biso bamakambo elekaka boye alors bango moko bamotare bayebi deja ke mboka tozokivre na minito eza na insécurité makasi eza na bamotare mosusu bazouta ayer baye na bamoto na bango awa babimi ondire bataximen na ere bazokula awa or ke baa bacriminel nsima kokula bazokoenleve batu apart koenleve batu bazoyiba bamoto ya batu bazokoescroke batu eza makambo ebele ya mabe po tosenga mpendaka ifo identification esalema epi ekosiba parce que mutu nyonso wana mbanza ngungu aza conscient na eloko ezoleka awa mpo likambo etali insécurité na kokope etali ça auparavant obetaki lisolo ya kozala identification moko informatisée donc ça sera la nouveauté okokotisa na gestion wana ya secteur ya transport en moto. Alors si vous allez informatiser cette identification là eza déjà eloko moko malamu mais est ce que oyebi ke na secteur ya bamotare mwa résistance ezala bayuma te baza bayuma te vous allez le faire comment bokobenga bango baya na bureau ya gama awa ou bien bino nde bokende vers bango et puis ekosalema ndembi ça demande des moyens. Ça c'est ma première question. La deuxième question, vous allez la première, vous allez l'identification informatisée. Vous avez pas matériel pour réaliser et le quoi. Pour l'identification informatisée, puisque nous savons qu'il faut un ordinateur, il faut un appareil compliqué, belé, distribuer ainsi de suite. Vous en tout cas, pour nous répondre à la question à Liboso, lelo oyo par rapport à réalité automona en tout cas bamotare bango moko baza conscient na mabe tosalema awa baza pour votre information identification c'est banda déjà bato déjà ebele s'identifier déjà librement bazo s'identifier déjà preuve année bacarte mpe déjà s'identifier bacarte na bango baza nango déjà bazozwa déjà soki okoti na bureau okomona bacarte mosusu pede eza déjà wana na mesa wana de deux na oyo etali informatisation. En tout cas, avant eloko esalema na se préparaki biloko nyonso wana ezali nayebi te eza ebandeli ndambo toza nango ekoserikiri biso tobanda mosala oyo ekozanga toyebi te ti tokobanda mosala malemi tokokompetaka mais du moins oyo akobandela toza nango déjà. Parce que identification ekozala continuelle ou bien ekozala na période moko donnée? Identification est continuelle. Donc, chauffeur, motard, il y a botami kaka sika. Avant, soit moteur, puis on a pas la balle, il y a ça là, il y a pour s'identifier. Donc, c'est comme une obligation. Obligation. Bon, comme c'est une obligation, tout ça sur la présidence, comme c'est une obligation. En principe, il fait une obligation, puisque la moto, c'est un secteur, il y a blague, c'est un secteur, il y a ça là, il y a jeté. Si on va résister, il y a ça là. En tout cas, na mozindo ya likambo oyo motard oyo akoboya ko s'identifier c'est que yé wana de criminel et cause à la clair parce que mutu nyonso oyo alingi mboka na ye oyo alingi sérieux za na mboka na ye akoya ko s'identifier po azala parmi bato ba otangama c'est que des criminels. Mais quelles sont les mesures obino bokozwa pour vous mettre bato modèle wana hors d'état de nuire? Ba mesure à liboso ezali la police. La police est là pour la sécurité de la population. Donc, mais c'est la police. Il y a mis balai, comme la police est là,
à part il y a mibale todu ba maître volontaire ba yebani na mbanzango ba ke basilisi même kuluna wana mutako liyango azate todu ba maître volontaire to travailler wana mutako liyango azate mais on dirait ndengo zolo volontaire ngam na liyango mutako liyango azate ni tola maître volontaire yebani ke maître volontaire ndasisi kuluna na mbanzango. OK donc mutako liyango azate en collaboration avec la police bien sûr. Voilà. Donc, comme la police était à l'État, mais maître volontaire était à l'État. Quand on a dit que nous avons été parce que le maître volontaire a dit que c'est corps et âme dans le Cameroun. Quand on a dit engagement, comment on s'engage dans le Cameroun, on a quitté photo associée dans le Cameroun parce que par rapport à la détermination de Bango, quand le développement c'est la Moussala. Donc, on a besoin de intéressant bah, maître volontaire Bazoko Tanadance, il est connu que vraiment ils ont eu le vent en poupe ici à Mbanzango. Bah, maître volontaire va travailler avec Makassi pour la lutte contre Kuluna. On a un bon bazar na biso. Les associations de jeunes volontaires engagés. Tous en a président na Bangwawa, président Rostan Kipozi. Bonjour. Bonjour de Kuluna. Président Nagani Solandi. Président Dadier, ingénieur secteur ya moto, tous en chiffre, tous en nombre de motos, mais avoir seulement que baza et belé. Est-ce que les lots AJV, ils ont regroupé les maîtres volontaires, vous allez en mesure pour remplir mission Oyo à mon coq en partenariat avec Gamba Pessimini? Vous en avez combien, effectivement, combien, vous avez bien outillé pour nous faire la tâche à nous bien. Ok, merci beaucoup. Moi, je crois bien il fallait nous tout rectifier le mot. Et Bandelina Bisso, tous allons mettre volontaire. Ouais. Mais les autres, tu vas mettre volontaire. Ah, beaucoup ma banane. Tous allons garde civile. Tous allons doté à partir ministre intérieur, Papi Mambo. On a donc vu toutes les informations, vos informations pour Kamuflango, on a vu ce que combien d'air tout ça déjà, nous surtout au signer. Il y a un inspecteur, peut-être un inspecteur. Il y a un grade mais tout ça un peu pour battre. Il y a la juste, il y a un bon, avant de faire un mokok, et là, on a un l'exango pambaté, le gotolo ba beaucoup ba garde civile. Différence c'est ça wapi entre ba maître volontaire na garde civile ou bien ba garde civile. Ndeko nanga ezala bien soko sali mukolo musu po ezala mission mobimba pona. Ouais. Ndeka la otolo ba nazo remercier au mokok ndenge a invité biso na likambo oyo ba kanisi yo bango. Likambo ya identification wana o bolobeli même biso to kokana no ko identifier pena ba moteur no surtout té o bazana mbatsa mungu. Je crois bien secteur na bino hein baza ba ngo peut ba déranger la sécurité en beaucoup. Et maintenant je crois bien que eza opportunité moko boy o ba pesi biso auto yeba siko ko identifier ba moteur no surtout. Pourquoi? C'est parce que na kati ba moteur ya ba kuluna ba bomba misima ba moteur. Bazé belé. Mais na likanisio je crois bien que bango nyo surtout ba obima. Donc voilà un peu on a koka ki koloba pour le moment. Au satisfaire ga ngaité. Ga question na ngeza ko ya koyeba est-ce que ba garde civile autrefois appelé ba maître volontaire. Il y a structure association des jeunes volontaires engagés. Oui. Vous serez à mesure de faire ça, puisque Mbazango est un monnaie. Puisque partenariat wa Mokoka signé na gamme, et zo souka kaka na ville Mbazango ngouté ingénieur lié et ko panzana. Et ko panzana na territoire mobimba, puisque les motos sont partout. Congo central mobimba. Na effectif oyo Bozali à garde civile. Vous serez à mesure de remplir mission en malamu. Il y a des récalcitrants puisque bao nyonso ba ko refuser ko s'identifier wana masolo na bino au Congo. Na auto lo bango déjà awa. Mutikala ba maître volontaire te koma ba garde civile. Ouais. Et na robaksa sur lika moment peut-être oyo yobité. Ouais. Ba garde civile na mukolo lelo baza de Kazangulu à Mwanda. De ba ville nyonso tout ba garde civile ba koma. Mais peut-être yango et bandi awa na Mbazango. Et là, moi, on a sepeli nango, c'est parce que
to sali émission oyo esika lisu ya Mbanzangungu eza oyo bato bayebaka te centre social titango balobaka Mbanzangungu masa ouvoi mais oyo mpe eza source moko ya Mbanzangungu oyo mutu tu ayebi te donc mpo oyeba yango il faut ozalaka mona Mbanzangungu. Mais alors oza déjà na réponse titango président Dadie azoloba ke maître volontaire au bazar koni basilisi kuluna na Mbanzangungu. C'est que ma solo et aux anango liens. Mais vous en avez facile à faire. Donc vous avez facile à faire. Sauf que pour Simba Narak, vous doit trahir mon ingati. C'est ça. Assurance wana bolandi zali assurance ya président responsable ya ba garde civile nyonso donc nous devons il faut to mizwa to comprendre que musala elié banda pe musala et musala bien. Mais président Dadie na ozongela yo eza na aspect moko zokimawa. Aspect moko zokimango mais na omona yo sozokima kimango nga na lingite na koya na libulu wana na yo koya yo moko ba téléspectateur ba accompagner yo mto kimango menga na zo soulever yango. Eza aspect mbongo. Toko sala émission te soki tolobi mambo mbongo te to ba mama na hypocrite. Ote musala ngo ko sale makaka ndenge nzamba ko sunga tout ça, il faut que l'argent intervienne. Pour ba carte pe déjà c'est l'argent, ba machine au sombi c'est de l'argent. L'organisation des motards c'est de l'argent. Avant na kota na question mususu e kolanda ba motard wana bazo pozo sala pona bango. Quelle est leur part? Contribution na bango za nini? En matière de financement, il y a travail à identification. Il faut sale maneni. Bango bazana parate à quelque chose to bakokotsa na kati ya musala oyo. Merci na mutu na yo. Soko lobike nazokima toza wana poto répondre na mituna nyonso poto éclairer pour nga zozela yo moko lobango mais na moni ko zolo bango te to zo avancer yango na pesi na soulever yango comme exactement monene histoire ngo donc mona ke faut yo rappeler ka bloquer sur le kosani répondre makambo mbongo lelo soki natalaki mbongo mais nasali eloko na salite eloko liboso yango wana bureau ozomona bureau eza wana ezalaki te peut-être na ofutela mais eza place ya l'état nasali na no partenariat na l'état na tie ba moyen na ngai na tongi na équipé lelo oyo tokomi na niveau tokomi ou engagé pe na bato dollar ezana na souci nini na souci ya ko lia mbongo ya bato te mais na souci ya koyeba kosungana na ba difficulté autres ozana lelo mutu nyonso aza victime na histoire ya moto tozomona yango soki omataka moto te okozala na moto babulaka nango donc mutu nyonso alie na kopa moto mais kopa yango tomona yango couleur te tosali ere bakonzi bazomeka ezosimba te yango totalaki te elongo na bakonzi tomeka kotia mwa likanisi totala koma tokosala mpo lobi domaine wana échanger bango moko bamotard babénéficiaire ya grand projet oyo baza na contribution ya kosala te en termes financiers bamotard en termes financiers contribution na bango eza kaka moko mais bazopesa yango amokoko te bazopesa yango gamme te mais eza mbongo na bango mpona système ya contrôle mpona koaide biso tosala mosala oyo esenga tosala totiaki système ya contribution eya tike te mais eza contribution journalière donc eza na bato oyo bakobanda kozalaka na chaque parking bakobanda korécouvraka mbongo wana 500 francs par jour na motard ere opesi 500 francs na yo bakopesa yo tobi yango tike mwa papier oyo ezolakisaki okopesi 500 na yo tozwi 500 wana biso tokobombaka de 500 à travers 500 wana nde tokosala baaction nyonso ekosenga tosala président apesi 500 contribution na bango oyebi ke eza mbongo ebele est-ce que amokok na gambo étudier traçabilité ya mbongo wana boétudier ke transparence eza na mbongo wana banopesama na maboko ya mutu bakomi na carte oyo bakomi na papier moko bendeni puisque mam nyonso ebebaka partir bana bambongo soki ya mbongo ekomi gauche droite compliqué est-ce que boétudier yango ekosalema ndeni il faut toutes les deux parties
je dirais même 4 parties, GAM, Amokok, l'État Patieli, Soana, na AGV. Que tout le monde a rassuré que non, paro yangai, na moi musalo na zosa les salaires de mes alliés, peut-être pour couvrir ma dépense et vos hommes. Pour s'assurer de quoi. En tout cas, et l'eau comme tu l'ignes nous cannabis. Tout à l'heure, pas intérêt. Parce que tu l'ignes nous cannabis. Ce qui te pèse sur les détails, ils ont 500 wana. Tout ce qui est mieux. Le temps à l'ignie pas détail. Faut pas détail, c'est dans les petits détails que diable a zalaka. Quand les gars vont expliquer ngaï, on s'assure que bateau et vous en avez parking pour récolter 500 francs. On s'assure que 500 est comme un bureau centralisateur. N'andé ni au commun. Ok. Nous wana, vous en avez raison. Na raison na kango na musika déjà la conception à projet. Par rapport à recouvrer mon papier na bikité. C'est ça, c'est ce que je voulais savoir aux populations qui aillent. Recouvrir bazana ba machine. Ba machine au marque ngenge sport à salelaka. Oui, c'est que elle au recouvrer 500 francs. Ba donner on recouvrer 500 directement il a serveur central. Serveur central. Bonjour à terme, serveur central. Donc c'est une technologie moderne qui implique la dépense des moyens. Serveur et Goza. C'est que connexion peut Goza. Union c'est Goza. Continuez à expliquer. Nous Goza ngate. Donc elle m'a recouvrer 500. Ah on a bureau ba il y a qui a recouvrer 500. Ce qui n'a jour. Donc moi à limo na ngoza. Ah ko limo na ngote parce que elle a recouvrer 10 000 francs. Ah on déjà paniqué 10 000. Donc elle a une 9 000 justification. 1000 francs et quoi. À travers le loco wana et ils ont battu oyo ba yepipe ordinateur. Tous en bango. On va sortir la makambo na gestion. Ngana saka ka wana na sali loco, usangani na baninga tozo kende nzela moko. Mais chaque loco ils ont mutu nango oyo azo gérer on ndenge longo bani polobi mbeba ezala te. Comme mbeba te, merci président Dadier na zongeli président Alain na zongeli lisusu. Koyoki awa ndenge président Dadier Tsholoba ba déployer ba agent na ba parking pour recouvrer ba 500 francs na oyo ezali ya ba motard eza ya mutu te eza ba motard pour ko intervenir na makambo oyo a partenariat na mini usala président Dadier ko expliquer biso yango le président ba parking oyo zo reconnaître comme ba parking officiel. Pour que ça puisse être un parking normalement il fait ça là place et si kawa puis ba gens wana ba banda ko récupérer mbongo wana. Merci beaucoup la question. Normalement sur le tali bien dans 9 parkings à 9 parkings. Nous allons à Athénée. Nous allons à Loma. Nous allons à parking. Tozana au Fitra, Tozana Caneton. Place Bukanga Nzela, Bukanga rentrer dans l'avenir. Bon, Kokangate, mais l'État peut sa biso place, ça peut ça. C'est une parenthèse, ah ouais, c'est ça. Toujours entré Zongo, toujours entré Sonangulu, toujours ISP, l'entraînement. Entre Maurice, président Lelo, Nandenge a partenariat na bino partenariat GAM à Mokok. Boyokani que il faut bâtiment bazala na ba parking wana pona ko recouvrer ba 500 francs wana ya ba motard. Il est vrai que vous allez contrôler puis ba motard va offrir ba 500 francs bazala déjà na base de données. Si vous ba utiliser banana. Bino Mokok le ko pesa batu ba ko talibanda ou ba ko tara na AGV. Bon, problème moi na ezama problème te toza lisanga tolingi tosala eloko moko boye même biso à Mokok même ata GAM tosangisaki bato nyonso oyo tokotia na baparking mais normalement pour premier temps tolingaki na to utiliser nanu bato bayebaki na baparking wana pour visibilité ezala bien pour la transibilisation ya bien. Bato bayebaki na baparking wana donc bamotard oui.
tokotika bamotard oyo eza likambo na bango eza ya bango donc même ata toki tomati likambo tozosala eza mpo bamotard yango tosengaki susu mpo bamotard mosusu oyo oyebiki azosala te aya kocontacte bureau mponi tozwa ta banani na ye mpo totia ye na Président, merci beaucoup, Président Nico. Je pense que vous allez conseiller principal, il y a partenariat, il y a comment on appelle ça, il y a consortium, ici, il faut un terme consortium. Il déjà vous avez une question morale. Donc, batali âge na yo batali âge ya président Alain eza déjà caution morale moki non ndenge ba mikolo ba kotina mamboyo te kosimba kosala ba preuve ba question a mbanda ndenge na yeba nini okoyebisa bato oza sûr que makambo bozokande kokata na nzela te so ekata ye na nzela basala nini. En tout cas merci d'abord aussi olobi yango déjà ba âge toza nango na makambo tosalaka na mbanza ngungu eza ja ebele bato bayebi bavale to nango eloko ya liboso vale baprotegeaka yango dignité baprotegeaka yango alors eloko oyo soki babiso tokoti na makambo oyo non pas po tosaventurer po toporter un plus tozomona badégâts eza ebele peut-être présent dadina amokoko bakokota na badétail wana biso toye po tofandisa nde balobaka tempo. On a pu babengi au conseiller. Merci, Président Alain. Merci. Alors, tous ceux qui savent ma émission, on a rappelé sous les projecteurs Ayambi Dadier, Oyazali, président et groupe Horizon d'assistance et d'action pour les motocyclistes, avec Amoko, vous allez représenté par le président Ango Alain. Toza awa pour tobeta masolo ya gestion ya secteur ya transport à ce qui concerne ba moto et on est tobeta masolo awa tozo ke malem vers tina pona rochité ingénieur Dadier nenga na yeba omoni lelo eloko nyoso sezo salema muta kokota na eloko wana soki ba intérêt na ezali bien spécifié so ayebike eloko so na koti intérêt na nga ezali siko lelo ba moteur nini ko motiver bango lelo ba ya ko s'identifier ko bazo adhérer te faut to comprendre bazo adhérer bazo ko s'identifier pour bazala bien gérer intérêt ni bazana ma okota en d'autres termes ba avantage nini partenariat à mokoko na gam européen et pas ba moteur. OK, merci pour la question. Et loko liboso et vous pousser bango ba ya s'identifier déjà ça nous gratuit. L'identification est gratuit. Comme c'est gratuit, en tout cas, on a dit que nous sommes ça le point. Il y a mis balé. Le lot oyo. Elle totali ba réalité. On va motar bazo vivre nango. Motar nyonso. Ayebi yango bien que à mon corps, on va bango ndé balia ka bango kambo. Mais par rapport à makanisi gama ye nango mbongo mutu kolia mate na ndenge ni ba avantage na bango na o etali amokoko gam izali ba avantage na bango pe na o etali gam izali parce que gam na ba service na to ina ba avantage ya partenariat wana amokoko gam OK o ya partenariat ezabo na motar nyonso ya s'identifier parce que après identification to yana enregistrement mais to na après identification ça va pas c'est plutôt bana makambu ya contribution à 500 francs motar tout a s'identifier a carte na ye bato bana terrain bazo recouvrer azo participer na ba recouvrement na ye azo pesa mbongo na ye na contribution na ye azo pesa et lo ba liboso a mokoko gam bazo en charge et ça soki motar a kufi famille et son ba cercueil mais partenariat à mokoko gam moto ko somba cercueil bien que toujours souhaiter te ba moteur ba kufa to kufa kaka wana to changer obligatoire to kufa kaka donc air moteur a kufi quel que soit le wa kufi so qui a marque nini cercueil déjà assuré dans mokoko gam ouais à une seule condition azala né en ordre azala mutu te ba na kolanda ka ye ba kanga ka ye te mais total que azana ye en ordre cercueil air a kufi membre ya premier degré
eza na part oyo amokoko gamme akopesa ye mpona koassiste deuxième degré mpe ezali eza na bamontant nango biloko ya nyonso tokana ngo na wana tokota na statut wana ekozala cuisine interne r abeli tokoya mpe eza na montant oyo eza fixe tokokende kotikela ye na cadre ya assistance r asali accident eloko na biso nyonso toyebi yango ke soki accident esalemi ya moto motu to apesaka faute na motard bamotard kaka boye mais biso tolongola eloko wana r motard asali accident faute ezala ya ye te biso tosengage kozala na motard wana tobema ye na hôpital première soin eza na montant moko eza fixe oyo biso tokobimisa mpona soin ya motard wana y compris même client tozokoétudie ensemble tokotala comment kozwa mpe même mwa ndambu ya charge mpona client oyo akomema po tokutani na problème tokoétudie yango ensemble puis tokobidégage concession puis tokopesa na nini wana oui président continue ozocontinue na oyo etali moto soki moto ebungi parce qu'en cas de perte ezosalema ça aussi c'est la question vraiment eza na deux questions disparition pe vol ya bamoto na bacrime commis par bato baza likolo ya bamoto soki moto ebungi wana sikoyo ekokoma na ka ya enregistrement soki moto ebungi tokosenga na bapatron nyonso wana so etikali makambo ya motard te mais bapatron nyonso baya koenregistre bamoto na bango soki moto na oyo ekoti na base de données soki ebungeli na mbanzangungu so tokolanse ka message ke moto ebungi na mbanzangungu numéro matricule nango eza boye eza boye recherche ekosalema partout gamme ezali partout amokoko ezali partout garde civil ezali recherche wana ekosalema mbala moko moto wana ekomonana ekozonga bakomona mais sikoyo na kati ya baprocessus wana na kati ya misala bokosala na identification na enregistrement kotenir compte mpe na bapropriétaire ya bamoto yango na otiki koloba likambo etali enregistrement eza ya bamotard te wana eza ya bapropriétaire donc vous enregistrez la propriétaire de la moto. Donc quand vous enregistrez la moto, vous enregistrez son propriétaire. Donc en réalité, si tu as enregistré la moto, tu peux faire ça sous forme de carte rose. Oui, tu as donné la haute excusez président Zadia Lobi clair sous forme. Bon bah l'ango te galbe ko pesa carte rose. Gam azana pouvoir on te ko pesa carte rose. Donc continue. Moi carte moto ça sous forme ya carte rose et ko tala ke ba donner nyonso ya moto. Eza na contenu na kati. Donc moto ko bunga mais ero yeli biso moi papier wana, moi eloko wana. Yebi ki à travers eloko to ko retrouver moto na facile. Parce que facture bunga pamba pamba. Mais du moins eloko wana on doit regarder quand même le changement. OK ba ko biso pour la recherche. En dehors de ça, même moto est bunga na 2020. Même bunga na 2021. Même bunga na 2022. Yo yela biso ka patron, yela biso ba donner ya moto na yo. Ko banga na oti. Pour le moment za ngo ofele. Yo yela biso ka ba donner ya moto na yo. So to si ba donner wana biso mo to yebi ni to sala. So ki moto na yo monani, bo to tala makambo aussi. Bo to tala mambo aussi ma place ya ba criminalité, place insécurité, c'est là où président Rosta ko intervenir, président Rosta. Batouana baya coopérer na ba moto, ce sont des gens dangereux hein. Baza batu moko pe na côté pe ya ba entraînement makambango ba yebi hein. Tachwana pe besoin assumer yango avec responsabilité. Ondimi yango. Pourquoi pas? Et là on a roloba da batamio alekio na maele. Tokoki ko s'exposer boyeti. Otoza nango kati na biso na kombisa ote ndeko na ngai. Kala titondo zalaki ba maître volontaire to bandaki ko meka mo muke ko sala patrouille na ba policier. La patrouille nocturne. Oui. Mais lelo tokoma ko sala patrouille moko mixte. Et ba koma ko classer biso na kati ba yebi officiellement. Ouais, officiellement. Nous avons un accord auto-signant et basal na mibeko na bango bazwa peut-être dans le ministre intérieur, le gouverneur. Donc eloko wana tokoyeba ko identifier bango et puis tokosala musala tokosepelisa mokili quoi. Tokoyeba pe ko bloquer bango. Alors je suis en train de vous informer déjà na répéter en haut puisque président Dadia Lobayango président Alain Balobi yango
l'identification à motard et c'est bandak déjà ezali une réalité ezali mambo ba aventure te bazo identifier déjà ba moto bureau ya gambe za isika moko mutako bunga zate pour vous prouver l'identification aussi bandit déjà je pense que le président Alain vous bandez déjà peut délivrer ba carte de membre. Merci beaucoup. C'était quand au biso beta attaque à Mokok. Motard nyonso fo aya s'identifier awa na bureau tout ces bureau likolo au bureau na biso Mokok ezaki na sepna na André Mpaki na tolongoli yango kuna ya musika lokwa aza na centre ville yango tout yango awa na veni foyer place basokola ba moto ba camion mo pepe sika ya place obunga te c'était kaka tozobeta boye motard nyonso aza obligé à enregistrer mon félé. Ceux qui vont enregistrer, va suivre photo, va donner bini, on va faire un système de cartes. Cartes Oyo, donc on peut ça bango et ça carte biométrique. Excusez. Ça vraiment carte il y a pas télém sur la carte à papier. Ça carte à papier, on peut mettre la mope pour là, mais vraiment ça carte moko il y a le lingue peut-être à solo que non, marché que est bien. C'était quand on met à makasi motard. Ceux qui motard aux angi cartes Oyo. Le roi est commis associé à l'État, là ba maître volontaire. On a un contrôle, on contrôler bino ba carte Oyo. Quand tout le monde a ba infiltré ba commis ebelé. Ba motard musu ba zonta ba kisandu, ba ko buila awa, a ko sala crime na ye, ils ont mona ino ba motard awa ne ba sala crime. So zonta ba kulungongo ba kipese. Yango pona ko éviter biloko wana, to kana hémorragie wana, na autre système ba carte Oyo. Na éviter pour pirater ngo, na éviter, ils ont passé pour pirater ngo. Yango wana que chaque motard a la carte na ye on tient na kingo awo ke badge yo on tient na kingo beto ko beta CT na ba oyo le ba client o ba matala na ba moto vraiment CT zaboye client opération ce que bandi ce que a fond matala moto dans la carte na ye ce que ni motard wana a la carte te o matate asa suspect oyo koyela yo itali vraiment totalement discipline moko boye on a partenariat na horizon vraiment eloko wana kopesa bien yango totia basystème bakarte oyo bakarte oyo balobaka yango vraiment na kingo awa eza numéro te na nsima awa numéro eza na nsima le fait komoni numéro même aussi likambo eye le fait kozwi numéro 3 numéro 3 quand oyo kotala babase de données awa bango kozwi c'était la carte c'est obligatoire la carte l'état au sens l'état okoya na yo puis na carte te président tozokene na kosilisa émission na biso na kasi question na ngai ya suka ou bien avant suka ezali koyeba na la police nationale congolaise spécialement police de circulation routière PCR. D'ailleurs, il y a des gens qui ont est-ce que mariage na bino, est-ce que attente na bino ezali, ba yebi makambo nzo salima. Attente ezali. Pourquoi? Parce que avant de ça la likambo oyo to benga média, ba lettre ekotaki déjà. Ba lettre pour information ekotaki, ils ala na PCR, ils ala na territoire, ils ala na Kambela. Donc vraiment partout, ba lettre c'est ekotaki. Donc, et donc, le tirage de l'Angaka doit se mettre d'accord jour où il faut débuter la campagne à Makambo. Mais du moins, nous sommes déjà matérialisés. Président de ce qui est émission, je pense que Makambo est tellement ébélé, mais tout ça limité dans le temps puisque la télévision est peu de temps. Ni nous voulons bandeko avant tout cas voilà na yo. OK. Et nous on a pas dit c'est-à-dire que moi na nyos ya Mbanzangu. Je dis bien moi na nyos ya territoire ya Mbanzangu. Et lokoyo et bandeli na territoire na biso. Ozala politicien, ozala soldat, ozala policier, ozala soki nani. Totia maboko na loko. Eza ya likama mutu moko te, ya batu ni balete. Mais eza likama etali biso nyonso bana territoire na. Parce que souci ezali
tokende Congo central mobimba mais na eliki ana nzambe tokolonga kokoma pe Congo central mais tobandi yango na mbanzango alors tosengi implication ya mwana nyonso ya territoire ya mbanzango j'insiste implication ya mwana nyonso ya territoire ya mbanzango nako baselo mpona bapatron ya bamoto moto eza focop te moto eza fricop bao bayebi bacomprenage bayebi comment baokende nango alors bodécourage te toye wana mpona koaide mpe bino alors bamituna na bino baposa na bino donc oyo nyonso bozala bamakanisi na bino tokozala nango besoin numéro tokopesa numéro eza na makanisi moko boye okosoumettre biso pesa biso makanisi na yo tokobwaka yango te tokosolola yango eza pe na élément osolevaki peut-être tozali en coulisse ezali élément ke bapatron oyo asombi moto na ye aza na besoin ya motard akoya mpe kosadresse na bureau awa na wana kutu déjà na patron moko ya bamoto okopesa mpe mongo aloba peut-être ye mpe ameka oui akoloba na ye oui papa. Merci papa journaliste pour ma parole. Ngai na rôle baboué na makambo moto ne papa Dadeo Tsoloba to découragé té. En fait naza plusieurs fois victime na mon bébé to tanga teta ici. Mais nga encourager kaka patron nyonso o aibi ke ana moto aya à s'enregistrer na kata base de données par rapport à la réalité à makambo tozo vivre. Et c'est vraiment important que le patron a enregistré dans la base de données. Le patron a bonné dans monté mamoko. Il y a qu'à s'enregistrer dans la base de données. Et c'est vraiment important pour la biso. Il y a qu'à s'enregistrer et pour le prochainement et au marché pour comprendre pour il faut s'enregistrer. Vraiment la ciplio les sous. Il y a qu'à s'enregistrer. Donc, pour enregistrer moto. Donc, moto, na yo mukolo loko. Motard, à l'enregistrement, na ye, bazo sala par rapport à ba carte et identifier. Et c'est là le loso y motard ayo le musala pananga. Soki azana na carte té, na repesa na ngai moto té. Peut-être za criminel là otiki na kimi kunu na côté wana. Et si vous en découranga motard, découranga mobali olukaka, la responsable na musala zo sala, eza musala ya mbongo. Yaka zwa carte na yo et pour faciliter biso nyonso totambola na même morale totambola na vraiment normal pe to sunga l'état congolais na biso. Donc implication évolution mokili et senga biso nyonso tozala na kata même cercle et ça la keto marché to kebuso. Merci beaucoup anezali moko ya ba patron ya ba moto awa na Mbanza-Ngungu to sikisi émission na biso awa mekanisi na kanisi tozo pesa maloba pa président Alain avant de conclure complètement magazine au président yonde vraiment mukambi na bango bazo landa yo sikoyo nino websa bango avant de quoi aussi cette émission. Merci beaucoup. Et loko na kosenga na monde na biso ba motard vraiment bolela qui trop que non oh kutu boye oh boye lokola opportunité yango eye tozala motema moko oyo eloko moko mo bacontribution oyo mso osakala yango ba 500 francs wana oyo ya batike wana oteka wana ekoede biso makambo ebele dadi alobi yango awa numéro ezali oyo banobengela biso en cas de même ata obeli même ata o accident même ata bakangi moto na yo la police nayebi te non bachauffeur ezangaka te toza lisusu na baconseil juridique na biso bazali oyo bakokotela biso en tout cas toza su exposé te po bakanga mpe bino lokola beyibia lokola eloko mosusu baroulage bamoko babotoli contact banini kita kuna boya tu moto biloko wana takaseri wana tolingi yango su te sikoyo tolingi te totia nyonso en ordre tobobanga su te toye wana mpona to aider bino. Ma première bénéficiaire, il y a biloko oyo ezanga bino. Mutu su te. Merci.
Merci président Alain pour outil comprendre nyonso lekiawa et c'est bien que c'est vrai que to silisi makamnyo sauté ba émission ko continuer biso pe to na kati ya partenariat na président Dadie na Mokok to continuer ko sensibiliser biso mais na yebi ke bokangi eloko moko eloko pe fu bokanga ezali ke musala oyo a Mokok na gamba zali ko sala ezanoka musala ya appui na l'état do bazo appuyer na l'état sika l'état peut-être azana na tenter okoma bango bazana bazali kokoma donc ezali eloko oyo partenariat oyo ezali projet moko bi eloko moko oyo ngungwa nyonso esengeli a soutenir tozalaki awa na siège social ya Gama esika bozomona basokola mituka oza pe na mutuka na yo oza na moto na yo nyonso kolisa yaka awa prise na gravité puisque makamana ko nyika camion na ba linyuka ndaku eza mambwa kala donc place toza eza awa to sepeli mingi président Dadie, président Alain, président Nico, président Rostan ndenge boyambi biso awa ezamba la suka te to continuer ma solo to sepeli na ba garde d'esprit nyonso bazali na sima na boss na biso ba motoza awa ezaki semo mingi ya kokutana na bino ba téléspectateurs to pesi bino au revoir émission yo bokolanda ngo lisusu lundi na 10h botika la malamu continuez à suivre les programmes ya RTCMB. Au revoir.